Batata ibama makiamoto ketwe. Awi tukulele. Beto tezi. Kumbu ya tata ya mwana petata mulu mosanto. Tualari matena tisu nakatnanda kwa ngambelo na depile na jiso Yamone kogate la biso moi mobimba. Ba programme nyonso pele ngomba abonisi biso nyonso tolandi malamu. Yamone tokolanda pe kosalela. Mabori tokosala te misala botongi. Ngomba Yerusalemu tokolona tokokola tobosana te manso wana ezali nde makambo bapapa batikelaki biso bango nyonso misato ya bule bolingo mibeko mpe misala surtout awa na Yerusalemu na 5 mois papa mfumandongo papa dengenda kuti malobi ete yeye abanda kokanga nzela wete bapaya bakota te na Yerusalemu. Tana nini kotala batorture to pasi oyo bapaya to bapelere baza komona mpona kokoma na Yerusalemu na ntina ya nzela ya mabe mpe ya mibale bisika ya kolalisa bango tokotiaka maloba yango ya papa Dengenda ntango nyonso po ete tozongisa makanisi batata balobelaki yango ndenge nini me na 5 mwana ye alobiki banda ntango wana na 5 bafandi awa bafungoli nzela ebonga te bapaya bakoya bisika ya kolalisa bapaya ekoka te bapaya bakoya emonani te emonani makasi soit avec la télé, soit sous ça. akokosaka te pamba te makambo oyo ya motuya ya tata Molimo Mosantu ezali nde awa na Nkamba mpe bapapa balobelaki yango ntango wana soki ekoki biso nyonso misato toye kofanda na Nkamba libela esika bazali wapi bazali te bazali te bazali awa matoyi na biso ezali koyoka elaiso na biso ezosala nini ezali komona lakisi ete totikala nsima te papa Mfuma Mbanza papa de Alunga na Kengani abandaki kotuna donc nzela katolike efandi wapi na Roma wao mkonzi na bango afandi wapi afandi tukakuna
Yenu bukunzi ya ba protestant evani wapi na Londres wenu bukunzi na ba mafandi wapi bongo bukunzi progression abakilangra seveni wapi bukunzi na ba kufanda wapi esika fandi wapi koloba te batata bakokosaka te balobaka po mfumo mbanza wana eyebani nango na ntango wana bato ekole biblike bato bayebi likambo mo makasi batata umba na le 17 mars korona matane papa kisema omagani alifanya kutu ni 17 mars na tamu wana kifanya wapi na kiti na ya bukonzi wapi na ilusene ya shikala alamba ndimi to sosola surtout biso ko tofani na nkamba ezali mboka na mibeko tokotosa mibeko ngai na ntango wana papa bayebisi ngai te ngonga na yo mbenza ekoki mpe kobala na 1989 wana ntango bafandaki awa nasalaki manche ndenge basengelaki ngai kasi na mokolo mofo nalata lopete na mama bapapa bango nyonso misato balobi ete bapapa kulutu alakini na poto alobi ete soki nazalaki kuna na mboka nde naza na yo elongo kuna kasene na oyino naza na yo koloba kutu ete koloba ete nazali na yo kuna bwani oyo mama kolata ya moyo nga moko nasomi na mbongo na ngai batikili ngai yango sobafa malongo okolenge mokotema alobi na ngai ete ngai nazali awa na centre d'accueil po mariage na ezanga na matete kasi okolimisa ngai okabanda kobetanga Kazimbenza okolimisa ngai matei oyo okofandela na mama ngai te ndakopeso matei ezali ye moko mbutaki ya ngai nona ntina papa nalandi maso le 24 août 1991 kuna na matete oyo bazalaka présent nazolata pete esili nyonso esengeli teloka tolopa ya papa mfumo mbanza papa mfumo mbanza azwi maloba kai tofukami na mama toyoka litei oyo tokofandela na mama papa mfumo mbanza azwi maloba eke nazoliloba nyonso alingomba oyo tozali awa na oyo mpe baza na lingomba la biso tozali koyoka yo mwana na ngai ya solo tokobengaka yo mfumu ngenza oza mokonzi oza mfumu kasi soki obombi mibeko te soki obuki kaka mobeko moko bokonzi na yo esili bokonzi na yo asali ndenge nini esili kamfumo mbanza alobaka na mokolo ayebisaka ngai oza mokonzi kasi soki obuki kaka mobeko moko mokonzi na esali nini esili wana mpasi to mpasi te
sina kigo yango biso nyonso awa tofandi na kamba yango tozalaka très strict tobuka mibeko te mibeko ya moke ezali te mibeko nyonso ezali mibeko pe oyo ya monene nyonso ezali kaka mibeko totosa mibeko yango nde kolongisa biso soki obuki kaka mibeko moko awa na kamba yebaka te biso nyonso bakonzi ela boye te juste toza balimi tala tobengami molimi wana bokonzi te so obuki kaka mobeko na lingomba esika nyonso eyebaka tobuka mobeko so obuki kaka mobeko bokonzi na yo esili yango totosa mingi awa na Yerusalemi oyo etambolili makambo nyonso ya kitoko bato bakozela yango awa na Yerusalemi yango tozalaka très sévère ndenge bakominike toza kolanda baprotocole bisika ya kolalisa bapaya yango papa simoki mbaompianga nazosala manso po te totonga badortoire so badortoire etongami na yango biso bandimi oyo toyaka kofanda nakozwa repo ya 1 mois nakozwa repo ya 3 mois awa na kamba toza na biso badortoire oyo bachambre ya luxe oyo eza kosalema wana bapaya oyo bayelaka biso mikolo 2-3 abimi na ye biso batotikali oyo tokosala plusieurs jours toyeba mikolo ebele oke nasala misala na ngai yango papa somoki maokiangani ata kosalisela biso badortoire biso batopesabelaki badevoir wana malamu soki tozali ya kolala malamu tolamuka tolalaka mokolo mosusu message ya papa liangenda ndenge nini condition oyo bapaya balalelaka na centre d'accueil oyo ya weno euti kobukama mpona nini forme ya ndako wana ezalaki mpenza malamu te yango mpe papa soloki mankiana asali ete bamoka yango kobongisa ndenge esengeli toza komona mpasi toza komona ndire pasi me ote ozala na kenya mosala nyonso liboso mpasi eza boye te mpasi C'était pas repassé dans une machine ce soir, repassé un côté. Oui, quoi, français. na mabonde oyo toyebi te soki bana ya koreki soki baza pembeni soki baza mosika mosala ya mpasi oyo epesameli biso toyokela yango tomonela yango mpasi ebi nzembo wana Mais qu'est-ce que tu veux chercher? Répétition. Il est déjà 35. Mingi bazali nani tozali nani osika na kati na lingomba bayemalekaki toyebi te surtout oyo turbulence toza na yango à partir ya l'an 2001 banda papa mbanza atiki biso kino lelo oyo génération nyonso wana baza koyeba lisusu Lis ton sac. On a pas sac. On a pas sac, tu es en classe. baza komona kaka Bah, yai, t'es là. Yai. ok faut tosala encadrement na bilenge nyonso wana On a beaucoup la soeur. On a beaucoup la soeur, on a beaucoup la soeur. sika Voilà, au revoir. likambo ndenge nini ebandelaki objectif nini oyo batata bayelaki biso Passe, je suis revenu. moke papa simoki mbangu mama mwelo papa kisolokele papa lialoade papa liangena kote soki nyonso oza kotoka te ata dirigeant antoni biso mpe nyonso toyeba biso toyebi yo moko tobabadela bina tomimona soki mpe ako antone na ye antone
Ako bababengwa niyo suwana. Ezali musala ya mpasi, ezali komona mpasi, bete kozali toa na yango. Nzambe alingelaki yango ndenge wana. Ndenge toza kolobela yango baperiode ya pasi, bana babanfuma mbanza tiki biso tiki no lelo oyo. Ai, itumba makasi. Bana ya watu wanga kumona msalama pas banana. Basa banana. Bani betata simo kilango. Oye tondimelipa pasi mo kilango. Oye msonyoso. Tuzoni kumona na aura iluseli. Ngoto zomona ke papa itoko. Ayena kinde ngona te malgré ko tamba ile wana shugo. Ako tika te. Eska tiki? Ewana. Ewana. Merci Korik. Korik osanga.
yango oyo ezali komonana eke fotosala molende po ete ngai na yo tokoka kozwa litonga ya malamu oyo totikaki bamboka na biso. Bamboka na biso mabele ezali na ngai ezali ndenge olingi kosala osali, kasi otiki nyonso wana oyi kofanda na Yelusalemi ndenge papa mfumu ndao alobelaka yango ete kuna akutaki misala kolyambisa mai awa bamai nyonso ya mike mike ekauka bisa kokozenga ndenge nini na grande quantité kuna bazanga makasi ozolona na yo ndenge na ndenge awa mabele moke, kasi tondimi mpasi nyonso wana ye moko ata molimo mosantu ayebi ndenge ezangi azali kobikisa biso. Yango toyoka mpiko po ete tokoka kolonga soki tolongwala ekosengama bavolontaire, tosenga bavolontaire ata mokonzi ya mboka akanisili biso eloko moke tata mokonzi ya mboka toyebi ye kolo nani Dr. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mungu moke ata eloko mosusu te ata mungu tokotianga na kongo te tokotia donc disons que baremorke mibale eza wana mwa mungwa. La solution Poppy Entretien a permis de gagner du temps dans la préparation, notamment des entretiens professionnels, puisqu'on est passé d'une préparation d'1 heure à environ une demi-heure par le responsable RH. Ok, yango esalaka nini? Kotaka na liso yango deremorke ezali wana eza nde wana trois remorque toyebi te soki mungu akaka mpe soki eloko mosusu abakisili biso wana oyo sengo te donc koloba te ndenge bandi ndenge wana taba soki abandi koleta moi eza na bachochi akokomaaka na mai eza boye te yango abanza eke oyo tata nzambe abongisili biso na tolo oyo nde ya mwana mpe tokozala na nsonso na biso ya batata na bamama ndenge tosalaka ntango nyonso ntongo nyonso mpona kosomba majote mpe mwa sukali mpona ngai natelemi nani wana nasilisi bokoma tata mate tata moni mosaka amen. Kasi avant tobanda tinsani na biso na kosenga na papa de la ville senga sylvain babimi topesa mbote na bapaya na biso ndenge bayeli biso bango mibale wana lisolo tolinga touti koloba awa na bapaya ndenge bayeli biso na baremorke papa de la ville nde okopesa bango mbote amen.
Tosemi na bandeko na biso oyo batikali epai ya tata mokonzi ya mboka oyo bayena remonde oyo ya liboso esi ekomi esika bovandeli otema biso bandeko na bino bakimbangi esike topesa bino mbote maboko makasi faki Mes chers amis, au nom du père dit papa qui sont autour du vélo, du fils dit papa Diallo à la campagne, au bureau. Attendez, ouais, il faut aussi apparemment là, un instant. yambo topesa bango mbote tozongisi makanisi na 1959 mama mwiluke wana azalaki na ye na babilamba na ye ebele me mokolo oyo akomaki pene ya kokufa asengi kaka elamba oyo mwana na ye papa kisolokele asombaka pourtant babilamba ezalaki na mwa ebele me apreferaki kaka elamba moko oyo mwana na ye papa kisolokele asombaka tokonesa espace tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote eyokana tikula epai ya tata mokonzi ete bana nanga bakomi toetueki mpe banyambi bango nanyeluselemi epai ya tata mali mosala na kombo ya tata mwana mpe tata mali mosala na kombo ya tata ramon tata mali mosala merci beaucoup bandeko bakoki na bino kokende komani. Bon, si comme protocole c'est la mission, c'est que la présence y a parce que le plus d'abord on est dans la
Au nom du Père, qui Papa Kisolo Kelelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simoki Mangu Kiangani, le divin glorieux, comme le bien appelé dans le cadre du trois quarts, Pakununguye Pelegete. Alors, papas et mamans, on est aujourd'hui le 10 septembre, l'an 2024. 2024, l'an 2024, jour pour jour, depuis l'oracle de Tata Kimbangu, à Mbanzansanda, le 10 septembre 1921, jour pour jour, ça va faire exactement 137 ans. 137 ans depuis que Tata Kimbangu avait émis cet oracle puissant qui, aujourd'hui, se concrétise de par notre vécu ici en Occident. Tous nous vivons ce que Papa Simon Kimbangu avait prophétisé en 1921. Personne est sans savoir que aujourd'hui, les propos de Papa Simon Kimbangu se sont concrétisés et continuent de se concrétiser. Ici, on a une date anniversaire, donc on va essayer de faire état de cela tout à l'heure. Si Papa Simon Kimbangu peut le permettre, attendez que je valide d'abord mon code parce que mon compte Facebook, alors c'est le un instant, je l'ai vu tout à l'heure, il est arrivé comment? Ah là là. Voilà, donc c'est le 61 35 35. Oh. Ben, il est où là? Excusez-moi mes amis, j'essaie de le recevoir. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Bonjour maman Karine Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Karine veut dire pur, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc maman la pureté, qui est Dieu avec nous. Bonjour maman, là où tu es depuis, je crois que c'est le sud de la France où tu résides. Hein. Papa Faustin Akebois, bonjour. Et bonjour, bonne fête aujourd'hui parce que c'est une fête anniversaire pour nous. Je rappelle, c'est la date où Papa Simon Kimbangu avait émis cet oracle puissant que nous vivons aujourd'hui de jour au jour. Il dira beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dont l'espoir d'aller chercher le bien dans des pays des Blancs, arriver là-bas, ils seront la proie des Blancs. Ah, mais cette application-là, je vais me le redemander, renvoyer le code. Mais il en a envoyé plusieurs là. Il est où l'autre? Oh, Congo central. Très bien, papa. Zunga Vangela Muntu. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Alors, une autre manière, j'aurais bien continué.
Alors, donc, alors 28, 60, c'est petit. Voilà, Papa Faustin Akebois, vous savez que c'est le chargé de mission auprès du cabinet de sa divinité, plus précisément avec sa divinité Papa Fouambanza, parce qu'il est chargé, celui qui s'occupe du tout ce qui est produit alcool, on appelle Bokola. Papa révérend, bonjour, là où tu vas, bon séjour, là-bas en mission où tu es, bon séjour, que sa divinité qui t'a confié sa charge soit toujours avec toi pour que tu mènes à bien sa mission. Donc, je disais tantôt, mes chers amis, on est aujourd'hui un jour spécial, je répète, on est le 10 septembre. Le 10 septembre, vous savez ce que c'est? Vous savez ce qui s'est passé dans le 10 septembre dans le kimongisme? Cette manière de vivre les humains sur Terre. En 1921, c'est ce jour que Papa Simon Kimbangu a tenu cet oracle puissant, alors là, puissant, qui continue à se concrétiser. Photo est pas si moi qui m'en connais. Hein? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Pas ce téléphone là qui donc je disais tantôt, mes chers amis, je m'excusais. On est aujourd'hui donc
le 10 septembre, j'ai tantôt que c'est une date importante dans le kimanguisme. Parce que vous savez que Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé l'action ministérielle qui consistait donc à restaurer l'humanité dans un état premier, il y a eu ce qu'on appelle ces peuples issus du monde des ténèbres, qu'ils avaient qualifié Amanda Sanda, qui était venu le perturber dans son action ministérielle. C'est ainsi, le 6 juin, il s'écarta donc de Kamba, il alla à quelques encablures de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, plus précisément à Mbanza Sanda. C'est là où il a donc continué son action ministérielle pour l'enseignement de son message puissant de Mbanza Sanda. Mbanza Sanda, donc, c'est là-bas, donc, parce que, contrairement à d'autres spiritualités ou d'autres religions, je prends le cas concret, c'est cette religion issue de l'enfant adultérien d'Agar avec Abraham, donc Ismaël, qui a donné, après ce que nous avons, l'islam. L'islam, c'est une religion, c'est-à-dire que c'est une organisation qui relie les gens, qui a pour soubassement la Mecque. Et c'est là-bas que donc le prophète Mahomet, lui également, avait reçu mission de paître le troupeau, mais son modèle, c'est Islam, Ismaël. Donc Ismaël, l'enfant adultérien, hein, le premier né d'Abraham, mais qui n'était pas dans les bonnes dispositions. Il est bien né sur terre, mais il n'est pas venu dans les conditions appropriées. Et donc, c'est dans ce sens-là que Papa Simon Kimbangu, je disais pour faire le parallélisme par rapport à l'islam, Papa Simon Kimbangu, le prophète Mahomet, dans son action, il a fait ce qu'on appelle l'égir. C'est-à-dire, il s'est échappé. Il avait fui sa mission. Je dis fui, entre guillemets, peut-être les gens pourraient mal l'interpréter, peut-être, mais en tout cas, il n'avait pas à supporter la difficulté. Or, que Papa Simon Kimbangu, lui, sa réussite, c'est que il a accepté la souffrance. Il n'a pas fui. Il est d'abord parti à Manasanda parce qu'il a fait les 5 mois de sanction ministérielle. Parce que Papa Simon Kimbangu, je rappelle, entre le 6 avril 1921 et le 12 septembre, date à laquelle il vient se rendre, pratiquement, on va dire exactement. Donc, si on prend septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Non, il a commencé en avril, le 6 avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il vient se donner en pâture. Donc, c'est 5 mois. Il a seulement exercé 5 mois d'action. Vous savez que le mot 5 mois, quand on dit les 5 mois, c'est les 5 mois. Les 5 en lui. C'est-à-dire le stellaire à 5 branches, que les pieds gauche portent de leur béret. Hein? Donc, c'est Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda et leurs parents, donc, Tata Kimbangu et Mama Kiawanga. Voyez-vous? Ainsi donc, Papa Simon Kimbangu, pour voilà qui conclut ces 5 mois d'action ministérielle, alors, il s'est échappé, c'est vrai, mais il est venu se rendre. On sait que la date sera anniversaire dans 2 jours. Le 12 septembre, pour venir se faire arrêter par ces joailliers. Parce que c'est des justiciers. C'est pas des justifiés, mais c'est des injustifiés, parce qu'ils sont venus accomplir un acte d'injustice. Telle était la volonté divine. Parce que rien ne se fait le soleil si Papa Simon Kimbangu ne donne pas l'accord. Ainsi donc, Papa Kimbangu se refusa à Mbanza Sanda. Alors, Mbanza Sanda donc, et 2 jours avant, c'est ainsi donc que je vais vous confier, mes chers papas et mamans, à partager ce petit moment concernant cet anniversaire. C'est vrai que ce soir, nous attendons Papa Simon Kimbangu. C'est un jour de mardi, hein. C'est la journée consacrée à l'Union de la jeunesse kimbanguiste, où nous allons rentrer à l'Université du Savoir. Et encore une fois de plus, Tatan Songanzi là, celui qui vient de prendre la parole tout à l'heure ce matin, qui nous fait rentrer à l'Université du Savoir, où pendant cette période, disons-nous, de 5 mois, où les 3 glorieux, ils ont scellé le sort de l'univers. Hein? Pareil, hein, ce symbolique de 5 mois. Toujours 5 mois. Si Papa Simon Kimbangu a exercé 5 mois durant, eh ben, sa postérité doit dire, la première génération, comme il dirait, Tata Kimbangu. Donc, c'est ces 3 Mbangi qui l'ont accompagné dans cette action. Papa Kisolokele, mon modèle politique. Papa Dialungana, le Christ et Jésus, mon modèle scientifique. Papa Kisolokele, qui est Dieu le Père, donc, mon modèle politique. Papa Dialungana, le Christ, Jésus, qui est mon modèle scientifique, et Papa Diangenda, mon modèle spirituel. Donc, c'est 3 Mbangi là qui l'ont accompagné. Alors, Papa Simon Kimbangu, en se réfugiant à Mbanza Sanda, nous dira donc, avant de revenir se rendre au pâture, aujourd'hui, il tint un discours. Il avait tenu un discours. Ce discours
c'est celui dont on a évoqué tout à l'heure. Parce qu'on est mardi, les gens ont des occupations, c'est vrai. Ce soir, nous sommes tous rentrés en Kamba, où Papa Fouma Manza, sa divinité l'a promis dimanche dernier, il a dit, mardi, on va parler. Et si nous, dans le cadre de messagers africains, divinement zélés pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle, c'est-à-dire Madzumu, qui est mon titre, parce que je suis Madzumu, c'est-à-dire le messager africain. Quand je parle africain, c'est-à-dire free on week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé pour l'officialisation, s'il vous plaît, de l'Union matérielle universelle. Et dans ce cadre, s'il vous plaît, le document est disponible. Allez dans le Kimbongisme. Le Kimbongisme, c'est un livre que le docteur Bandouzi avait bien voulu compiler grâce à ses recherches collégialement avec d'autres compatriotes, parce que ce papa, à l'époque, il écrivait ce qu'on appelle, il y avait un quotidien qui était ici en France, qu'on appelait le Kimbongisme. Hein, c'était un quotidien, non, un hebdomadaire plutôt, un hebdomadaire où il relatait un fait les faits de Kimbongisme. Et sinon, en tant que chercheur et docteur, il a vraiment pondu ce livre qui est vraiment fort. Hein? Ce livre, le Kimbongisme, est réparti en plusieurs livres. Hein? Il a détaillé ça d'une manière scientifiquement parlant. Il a parlé des livres. Le révérend Alphonse, on va faire de l'auteur déjà. L'auteur, révérend Alphonse Bandouzi, pasteur et inspiré de la paroisse de Montreuil, anciennement paroisse de Lomière, baptisé dans l'église kimbongiste le 24 avril 1958 à Manzaki Mangou. Là, c'est marqué Brazzaville, mais excuse-moi, j'aime pas le terme Brazzaville parce que ça me dérange. On va pas continuer à perpétuer le nom d'un imposteur, un violeur de femmes. Hein? Savoneux du Petro di Brazza, né à Cassel-Gadelefo, venu en France. Il est rendu en mariage marchande, on a investi des capacités maçonniques. Et c'est avec cette pratique-là qu'il est venu à la cour de B pour tromper mon grand-père, Kakamukoko. Hein? Parce que le nom de Madzumu que j'ai fait, c'est Medzumu. Ça a la consonance Teke aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est en mouvement. Medzumu. Alors, donc, j'ai une particularité aussi avec les Teke. Hein? C'est vrai que je suis Congo, mais c'est les territoires que nous gérons à l'époque. C'est ainsi. Alors, Moutamoudou là, il est venu chez nous. Il a utilisé une ruse de par la fornication pour se mélanger grâce à son liquide séminal avec une fille vierge de la cour de Mbé. Et c'est ainsi qu'il a pu pénétrer en 1980 pour signer l'accord de Nkuna et il a donné dans les deux situations de Brazzaville. Mais en tout cas, j'espère que nous travaillons à l'avenir. Ce territoire-là va se réapproprier des appellations appropriées, telles que Manzaki Mangou, parce que c'est la ville de Manzaki Mangou, c'est la porte de la Nouvelle Jérusalem. Mouela Yerusalem. Papa Kimbangou, pendant 5 mois, encore les 5 mois, qu'il est venu séjourner à Manzaki Mangou en question, à Brazzaville, donc, entre guillemets, il a débaptisé le qualificatif. Avant, il disait là-bas, Brazzaville, oye, ville phare. Non, c'est pas phare de la lumière de Lucifer, de l'osphère, non. Pas la lumière de Lucifer, non. Pas les phares, non. Nous, c'est Banza Yerusalem, c'est le Mouala Yerusalem, c'est la porte de Nouvelle Jérusalem, la porte d'accès pour Ankamba, Nouvelle Jérusalem. Ainsi donc, on va pas continuer à perpétuer ce qualificatif de Brazzaville. Nous, c'est Banza Kimbangu, c'est-à-dire la tête de Kimbangu, hein, le terroir de Paris Kimbangu. Ainsi donc, je disais, il est né là-bas, il est jumeau, hein, il est Ndouzi d'abord, Ndouzi, hein, pas Kundungu, Pelekete, comme chez nous, à Manombe, Ndouzi et Ntimba. Ntimba, c'est pas Kundungu, Ndouzi, c'est Pelekete. Alors, ainsi donc, le 24 avril 1958, donc à Manzaki Mangou, jumeau, disais-je, né donc l'église baptisée en 1958. Donc lui, il est né, il est arrivé sur terre la veille de la naissance de Papa Diangenda Kuntima. C'est-à-dire Papa Diangenda, le structurant du kimbongisme. Il est né le 22 mars, Papa Diangenda, mais lui, il est né la veille, le 21 mars 1950. Donc, ce territoire Manzaki Mangou, marié, père de 5 enfants. Il est docteur à l'université de Nancy, en France, en chimie organique. Ancien major, il est major de biochimie à Brazzaville, au laboratoire de santé publique. Ancien professeur de chimie à la faculté de sciences de Vendœuvre, donc ancien là-bas, c'est le département d'étudiants à l'époque. Ancien professeur de chimie et biochimie à l'école médicale, paramédicale Georges-Joseph Loukabou de Manzaki Mangou, donc ex-Brazzaville. Membre de la Chaki. La Chaki, c'est l'association qui regroupe nos papas et mamans qui ont ce qu'on appelle un handicap dans leur corps physique. Le papa Diangenda leur avait dit qu'à Chaki, vous avez un handicap de corps physique, mais spirituel, vous êtes entier. Parce que nous, c'est le spirituel d'abord. D'accord? Ainsi donc, papa Diangenda disait, confiait donc à Chaki, c'est lui monte en Kamba le 10 mai. Ainsi donc, papa Bandouzi fait partie de la Chaki. Hein? Voilà. Ainsi donc, le livre, donc je disais tantôt, le livre qu'il a écrit, qu'il a compilé des informations, moi je l'appelle souvent
notre Louis II, le Louis II Tata Gimbangu. Alors, ce livre donc est constitué de plusieurs livres. Il y a le livre 1 qu'on appelle Promesse, le livre Promesse et Prophétie, le livre 1, le livre 2, Commencement, le livre 4, le livre 3, La Naissance, le livre 4, dont nous allons évoquer tout à l'heure, du ministère, le livre 5, des jugements, le livre 6, des rélégations, le livre 7, la clandestinité, le livre 8, la tolérance, le livre 9, la doctrine, le livre 10, principes et méthodes, le livre 11, kimbangiste, le livre 12, les monuments, le livre 13, les révélations, le livre 14, messages, le livre 15, pardon, au pluriel, et le livre 16, accomplissement. Entre autres, il a fait un tableau chronologique de quelques événements, l'arbre généalogique montrant les principaux ascendants et descendants de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, titre des cantiques symboliques et cantiques liturgiques de grands moments du kimbanguisme, quelques dates des fêtes de l'église et des mouvements kimbanguistes, et nom de quelques inspirés ayant capté des cantiques kimbanguistes. Ainsi, il y a une documentation où il a expliqué quelles sont ses ressources de formation, entre autres. Je vais vous le faire état ici. Il y en a 43. Donc, à la page 399, il dit ceci. Donc, la documentation qu'il a utilisée pour compiler ce document, c'est 1. Papa Diangenda Koutima, l'histoire du kimbanguisme, texte officiel et autres écrits, témoignages verbaux, entretiens, exhortations et messages occultes. Livre 2, Papa Dialungana Kangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, Jésus-Christ. Il a écrit donc, c'est le grand écrivain d'ailleurs, parce que vous regardez, c'est plusieurs livres. 1. Avava Moyo. 2. Nsamuswa Lukuikulu. 3. Sonoya Velela. 4. Ntezi Ntangu. 5. Nsadulu Yo Ntadusulu Yadi Bundu. 6. Biuvu Yemvutu. 7. Nsiku Yemalongi Madibundu. 8. Nzambi Kazolanga Masumuko. 9. Tutunga Kilongo Ganzambi. 10. Nsikulusuzu Zadi Bundu. 11. Nkembo Tatume Yerusalemi. 12. Tomboka ku Yerusalemi. 13. Tangina Fuya Kristo. 14. Tuzolanga Yerusalemi Diampa. 15. Tufimpe no sono Kanzambi. 12. Kimbanguisme, voie du salut. Ainsi donc, voilà les 14, les 13, les 4, je lis combien? Alors, 1, 2, donc les livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres que Papa Dialungana a écrit, que Papa Bandouzi a utilisé ici pour faire son livre. Donc, entretien verbal de Papa Dialungana, évidemment, le Christ, entretien, exhortation et message, ces oracles occultes. Donc, on appelle ce qu'on appelle les termes utilisés par mes confrères, quelquefois, moi j'appelle ça les oracles. C'est plutôt des oracles, pas des trois glorieux. Parce que leurs propos fait force de loi. Voilà. Ou ils ont d'autres termes qu'ils utilisent là, mais moi ça ne me sort pas pour l'instant, même à l'esprit. On y reviendra. 3. Papa Gisoke Lukelo, témoignages verbaux, entretien, exhortation et messages occultes. 4. La Sainte Bible, version Louis II et la version TOB, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible, TOB. 5. La descendance du Papa Simon Kimbangu, témoignages verbaux et messages occultes. Donc les 3 postérités évidemment. 6. Stéphane Mfinangani et Pierre Nzungu, manuscrits et notes du secrétariat. 7. Faculté de théologie kimbanguiste, cours et fascicules. 8. C'est Ernest Taton, le Saint-Esprit à l'œuvre. 9. Édouard Benansilou, participation au livre L'histoire du kimbanguisme. 10. Nzeindinga Mbote, le kimbanguisme à Kinshasa. 11. Pierre Lembi Diloulou, la mort de Simon Kimbangu. 12. Joseph André Mayunga Diengenda, foi chrétienne, donc édition à Brazzaville. 12. Bilolo Ntimpa Baba, Kakule Bakwa Nama, Ufutu Bunamugabe, son éminence Diengenda Kuntima, un travailleur exceptionnel, les révélations témoignages en sa faveur. 14. Mawai Ndiwase, l'œuvre et la personnalité de Papa Simon Kimbangu à la lumière des Saintes Écritures. Kabondo Yalika,
expansion du kimbongisme dans la région de Bukavu. Lucien 16, Lucien Loutadi Landa Lazafoi, kimbongisme, un rayon d'espoir. 17, Marie-Louise Martin, Simon Kimbangu, un prophète et son église. 18, lui-même donc le docteur Bandouzi, Alphonse Bandouzi, publication dans le mensuel, donc c'était un mensuel, tel que j'ai dit hebdomadaire, mais c'est plutôt un mensuel. Un mensuel, le kimbongisme, donc en France. 19, Lusantu Luakanda Diabandombe, Eki édition, dirigée par, à l'époque, le docteur, professeur Robert Wazi Nandefou. 20, Nsambuto Silwa, la généalogie de Simon Kimbangu, sa vie en clandestinité et ses miracles, histoire du département des champs, Eki. 21, Tukemboso Ditwa Silwa, bande dessinée sur la vie de Papa Simon Kimbangu, Eki. Mamouilou. Je travaille comme quoi? Non, oui, ça. Qui l'a? « 21 disait, tantôt je répète, 21, tout Kembo Sodito Silwa. Mettez un fond sonore parce que parfois j'aime bien lire mon téléphone. Excusez-moi. Je rappelle donc, on est le 10 septembre, date anniversaire de l'oracle de Simon Kimbangu. Mais le téléphone là, il commence à me faire des histoires. C'est pas grave. Il va pas me vaincre. Ici, j'espère que je vais être connecté avec lui. On va voir Captain Kamba. Il y a 20 000 francs. Alors, on a des gars qui vont t'attendre la 20 000 francs. Mais quand on a un tournoi de soir, il y a 10 000 francs. 10 000 francs, c'est le franc comme les Mexicains.
Ça, c'est l'émulation sous forme de jeu, mais constructif, n'est-ce pas? Constructif plutôt, donc c'est une émulation. Ce qu'on appelle l'impôt volontaire. Ici en Occident, les Occidentaux nous imposent, ils prélèvent à la source. Mais chez nous, c'est naturel. Chacun selon sa disposition, ce qu'il dispose, et il contribue pour construire la Nouvelle Jérusalem. Donc l'impôt volontaire et non l'imposition décidée par un article de loi quelque part. Non, nous c'est Timon Lomboté. Quand ton corps a agi, tu interviens pour construire une kamba. Tadidiangolo Iyisu. La pierre efficace, la pierre solide, la pierre convenable, la pierre forte, celle qui donne les capacités d'action. C'est le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kiangani. Aujourd'hui, on est en train de parler là par celui qui a pris sa place, Papa Benza André Kiangani, Tatansong Yandila. À Nazareth, il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous le voyons, il est encore en Kamba, il est encore de nouveau en Kamba. Il s'appelle Nkambenza. Il a relaté son histoire, lors de son mariage à Matete en 91, où il dira, Papa Dialungana, c'est lui qui a pris la forme, Nkambenza. C'est un Mfumu qui venait Nkambenza. En Banza Congo, à l'époque, le Mbenza, le Mfumu Mbenza, c'est l'argentier. C'est-à-dire celui qui tient les finances. À l'époque, quand j'étais au Royaume Congo, l'argentier, on l'appelait Mbenza. Celui qui tient les finances. Voyez-vous? Donc, Nkambenza. Et celui qui nourrit les vivants et les morts
en Kamba, la nouvelle Jérusalem. Et oui, mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, nous voyons, on est en train de célébrer ceux qui ont gagné l'émulation de ce matin, c'est-à-dire les papas, les apaki, parce que chez nous, l'affrontement, c'est pas un affrontement, c'est-à-dire cette émulation se passe entre les papas et les mamans. Nous voyons ici le vieux disciple, les responsables de l'un des responsables d'Apaki de la direction générale. Donc, Apaki, ils ont gagné. Maman, maman Tozali, Ponga, la c'est maman, Bolim Sangai, Moudian Longo. Ainsi donc, là, nous voyons donc les papas qui ont gagné la victoire ce matin dans le Tchessani. Ils ont un peu plus, ils ont contribué un peu plus par rapport aux mamans, Afki. Maman dungi ko wunu batata ba nungi i diawt na mona bo batata bena yengolo kela bena yimbi la bena diata boto tanga bolu sendu to tagi mangu pasivo basonga nungu aw ya wunu musiuka adi fumbanza ndivo ngoko la tafutela diak. Donc le soir nous allons y revenir, parce que l'émulation c'est d'une manière continue, le matin comme le soir, voyez-vous. Donc ici les papas ont gagné. Apaki donc, associé les papas qui mongistes, ils ont gagné. Ceux qui ont pris la place de ce qu'on appelle les 20 mains, parce qu'ils sont appelés, nous sommes appelés à monter à Paki, nous sommes appelés à monter en Kamba le 20 mai de chaque année. 20 mai, vous savez, cette date, une date spéciale parce que c'est la date à laquelle Papa Diangenda avait donc quitté ses fonctions de gagne-pain pécunier. Il avait abandonné le côté pécunier pour se consacrer intégralement à l'exercice de son travail spirituel. Donc, Apaki, cette association qu'on appelle Association des Papas qui Mongis. Je vais vous montrer. Voilà, c'est l'Apaki. C'est ma carte, parce que chaque Papa qui Mongis doit avoir sa carte de chrétien, de croyant Tata Mango. Moi, je suis membre de l'Apaki. Voyez-vous, vous montrer. Et nous payons aussi notre redevance chaque année. Comme existe l'AFKI, au niveau de l'Apaki aussi, nous avons nos contributions que nous donnons chaque année. Voyez-vous, c'est un impôt volontaire. Dadi Diangolo Yisu. Voilà, Tadi Ngolo, il est là le Christ, Papa Benza André Kangani. Je vous sais que le cantique est venu me confirmer. C'est le cantique joué par l'association des jeunes abolitionnistes de Mazangongu qu'on appelle Ajam. J'ai le cantique, j'étais présent en Kamba ce jour-là. Et Papa Dialunga n'a pas de ce cantique, il dit que moi, Kimmangu, moi, Dialunga, j'agis à travers mon fils, Benza André Kangani.
na moto kinai adokitikana kanisa bandeko na ngai bandeke na ngai wote tosonga mosala ya tata molimo sana. Kuna na sekta la biso ya Kinkenge, kuna na Manyara Lemola na Bilo abongisi mwa eloko ya moke ezali kokia kokokaki ye azala ye musicien ya paki kasi lokola na bafrefo kofongola faki ezalaka facilité kasi mwa bakolo koefliki ezali ne yango aakompanye bandeko na biso ya Afriki kuna na Kinkenge na mwa biloko ya mike ndenge tolobi yango eza kokoka te pamba te. Programme ezalaki ete biloko yango ekende le 12 octobre me mabongisi ya biso bato ezali ya yo Nzambe te eyo kosala ansorte te kaka na periode oyo mpe ndeko na biso papa Nsuku atika biso eke ye moko pasteur ya secteur kuna na Kinkenge azala na biso na kati ya nkama parce que eloko ezokozanga wana baflui oyo posa ezalaki akokisa bongo na bambunda na bafliti ekende nzela moko ekasela metiere oyo epresede mosusu bongo edada na nsima ne kado oyo ye alingaki kopesa yango ye moko te yango aye yango epai ya yo moko Nzambe aye kotika na maboko ya yo moko Nzambe yo moko Nzambe opesa na baoyo akaleki kopesa yango c'est-à-dire na maboko ya papa pasteur ya secteur ya Kinkenge na bakolaborateur na ye baoyo bazali na biso awa presse wana papa na mokuse moko mpe oyo tozalaki na yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sana bolonga kanisi moki mosi wenda bamisitu kwa tata mwana mpe na yeye apike akokende kopesa baseka tolwambake awotango bakofumomata baezokoyekola friki yangu bapeteteka bekenekenya papasako so abaleke kokokabiete alors batiaki ya partition avec déclaration ségrale tata pasteur Kinkenge ye pandi setubile kunyengenge lukusaka oya dalili koso yeye papa pasteur ya secteur ya Kinkenge oyo nyonso balani bakolaborateur kuna na secteur ya Kinkenge na territoire ya Luoto ndenge bolandelaka yango epai ya papa eza molulu mpe yali mosi Kinkenge groupement ya Kinkenge kuvatele Kinkenge au territoire ya Luoto. Pourquoi vous nous connaissez?
Solo que no que como una foto si lo tiene. Cosa che dopo Como ya ya mwana pitata musa komatere ya mingi zalite na ntina ya oyo libundeli oyo bolamusa ana tata musa kuna oboka kikenge kuna na kikenge soro misu ya bapapa kilolelioyo ezali kuna. En 1981, après l'inauguration de la Chambre, papa pamoja somisa mafanga tata moko abimaka rubiti kikenge ko eto pakwe Yerusalem. Il faut kasi po Yerusalem papa balobé que kikenge akotonga. Il faut bater la confiance. Baza la konabasala kwete ilona na biloko nyonso oyo bakuna etoka Yerusalem. Lelo papa baonyesomisa babengaka ngai ana nabakofu mbanza ya moke balakisaka nga tata wana histoire wana oyo azali vivant lelo ezali papa François faki boyebi ene balaba etokendaki kofanda na ye kuna banda ntango wana 81 wana na 83 nde tokendaka na ekipe na ndenge bato kikenge bakutimia kikenge ndenge bapesaka mabele oyo ezali kino lelo oyo oyo babengi ntando ya Kongo. Ntando ya Kongo ndenge le 2 août soki nabosalete entre le 2 août ou bien le 5 en 1985 nde tokendaka kuna na ye moko papa kuwambanza kotala mabele wana ntango tokomaka na zamba distance ezalaka na centre ville ya kikenge ntina ntango vraiment distance nde tokoki kokomaka te mena ye moko papa kuwambanza tokendaka na makongo ti esika wana à peu près 7 kilomètres. Alors, que vous me voyez, pendant la mort de la Léon alors, la paroisse chromatique, on a à peu près 7 kilomètres à Congo. Et ça, là,
Les enfants, les agathes. Les enfants, on est allés pas. Là, on est sur la table. Là, on est sur la table. On voit la paroisse, on a la catégorie qui tombe, il a caché ça. Distance dans nos amis, les gens qui sont là. Mais on a un enfant. Et pour que tu aies un mot, tu as un enfant. Et si tu es avec un enfant, quand on a un enfant qui va dans la casse, la comprendre. Tout le monde a un bon bébé, un bon bébé, un bon bébé, qui dit musique. Un bon bébé qui va pas passer. Un enfant qui va pas passer. Si tu veux, tu vas pas passer. Maintenant, les gens vont pas passer ça. D'ailleurs, il faut que vous ayez une sacrifice et les gens peuvent aller à la ça va bien souvent en Italie, Jérusalem. Vous voyez comment c'est? Dans la société. Donc, Robert, le monde de la qu'on a battu en 1981, tout est dit à moi. Kilo de l'olio de amor en una la que vos mañana Dios está la vida y el ser. Ya tengo la está la vida y el ser. Hoje Dios ona para construir una mañana Dios. Lo iría a la société hoy lo sabe. Es la courant. Il y a plusieurs, même le gouvernement a émis le camp d'amour. Donc, on a dit que nous avons là, papa pasteur, papa secrétaire, pour la guerre, encadrement ma casse, il y a des citations soir. Pour ça, la belle, si on a une bonne madame, et l'eau, unaona ngeke batali ya mwezo wakati kutoa kutakuiza chali ya mbolo bila kutulinga tuiza gai na fanda na kikenge na boka yoso na ya manjano na zokota na kikenge tina kendo na zote za kupimana chela sika yoso wana yakata Aí será macaco, olha, kuna la société wana pona botu Yerusalem. Na luta au na nkala na kena na kimanchi na kimana kimembe na traverse los na kiko vimatiche na tipe lukula koma na zela nyoso na hiyo. Batata ala botinde ala inde kotala bisika nyoso wana. Donc,
tunaposega tunafanya hivyo, basi mkipaujanga ninakuwa sia yeye kwa mazingira kweli kuna netukuti si babeni kandi ya bola ndikawana isana moya kokoro tina kutute mero mongola kiyango kaka kumbeda aliya kiyango ndiye sani papa biso pekokongola kisokaka kokongola biso kumusala botika rekrenga nokosala na banana kokongola biso kaka kumusala unakoekoka tolwepita soki ogani koseda bana ya bana na biso sine papa biso biso ezalaka kaka ata ebandeli songe kaka totikala komona okende na biso ata songe totikala komona Merci Nkono. Na comment notamment la pays tata Molimo Fat nous amener dans la vie. Merci pour la parole de président Ghana. Bon la likamuya mania la papa tamo lobi malabo la carte si voyage de ça la papa d'Angela. Papa d'Angela dans le monde 65 sociétés de vous en mania. D'abord la papa n'est papa d'Angela dans le monde il y a moi le monde société moi. Il faut que ce soit la courant la mission madame wala papa ezali yango tokali papa mamanja ndenge ezali wana basosiété wana eza na maboko na yo 65 société na banyaka yango na oyo lobaka na biso lelo papa simoki mamujaka nzambe na biso réalisateur ya makambo wana ezali kaka bino bakoma tatama na molimo sana amen. Et vous pouvez pas aller là où il y a un chauffeur de l'autre qui n'a pas qu'à arranger au verre pour quatre kuna na kata moko avec une banquiste mais il est avant la sollicitations sur un niveau de 67 sociétés. On va de la ville peut-être dans le pays mais tout à monde dit non. Musim loi, musim kita apa? Kita mungkin bilo, ya tu orang saya. Dia kerana utama, musim apa jadi nak tinggi apa? Apresiasi instruksi Oke, dia. Dia kalau pimpinan, dia sumbi, kurang ajar. Kota kan pemanian ganyoso. Banana kivunga tomati moimbanga moyo na kundi kuna vikundi mwaluwala ikenge bata miende yopimana sumbi zimba mabuda tiche D'abord, la visite à Nicosoa. Pour Malon, avec des pays à inspecteur et à mine à l'époque coloniale, à Maniala, et à Mayon, Bénions. Il était à l'extérieur de ce bar. C'est là, Nicosoa. Au sein de la guerre, la facilité que vous avez, à date de communiquer. Tolong nasa kabuete bang nubang ko kumbacha na ramulia. Isa po ite. Zoye.
Unajiona kazi beto satu zetu kabile nijukila kusonga za poromoko ngambote kani mele solo sanatula wasitoede olobaka mingi bakokufa te olobaka na biso boye malelo na koloba na bino mingi bakokufa te okomona na biso yabana babatela mpe ya toloba ata songe ya papa tika mpe biso kutesinetela na yango telobete kata papa te ikamote yopetela mitema na biso kasi lokola lokola nini azokoka koseka okolia Ikata kubikana moko watenda usiku mzuri nasaidia tena kumwasema na kata moja peleka mkumase yomo yotata moja peleka usawa muna sola kwa yese kwa mwana nitata mwana wa peleka fumo tofuka mane botula kula ya matondo kwa vile batandalo muna mana malikuwa makubangilana mnatanga osoma tukutulilana mato tutombokelele rumonga wa emisele mutambula lo nitakaitukuta mnamwini wani esanukiena peja ntumulo kimonekele mana matilomele naloko na kikipena nuilimo beto satu zetu ho wakala muna duhuwa kwa kebila ino kwa kala pasina za tumuye tusida dale dia umana baka kubita na beto fumo kalutani kala masumu medo ko binga ko na kutubangi la ko mulangi ya ina go ya watamla nusadi sulamana kalau ingin menapasi satu mapedezo matipita yofuja oto pasi kumonge inshari Yerusalem ni jekota makanda izulika kuba manuzula yetu zali 12 septembre ngotuka yani tatasima kundama kanga maku na 1921 et réhabilitation mulaya kuma tatasima kundama ya sanguka kuna 1991 bisa tutalomela mnadamu za oto basi romana matutalomela tutamulila mulusadis lumjahuja watuna makomela kutalila unazola kongese iko mwana mitatamada wote amen Amen jambote Voilà, mes chers amis, le programme matinal de Kamba Nouvelle-Jérusalem a été très prolixe en tout cas. Merci à vous. Je vais revenir pour ce qui est donc de ce qu'on s'est dit tout à l'heure concernant le 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda. Donc, si j'espère que pas Simon qui manque va nous le permettre, nous y reviendrons dans la journée pour essayer de faire état de cet événement de Mbanza Sanda. Mbanza Sanda, où il est vraiment question de parler de ce que Papa Simon Kimbangu a prévu, avait dit concernant l'avenir du peuple originel, donc africain, et l'humanité entière. Moi, ici, je peux interrompre le live. Dans la journée, nous y reviendrons de nouveau pour vous étayer, si Papa Simon Kimbangu le permet, cet événement
de Mandansanda le 10 septembre 1921. Merci à vous et je dis bien, et une très bonne journée à vous. Je vous souhaite bien des bonnes choses et à très bientôt. C'était votre communicant, Wenda Kubatele Dia Congo, Kwamazaï Dia Mandombe. J'ai qui? Sa divinité, Papa Simon Gengani, à qui nous sommes toujours. Merci, à bientôt. Stop.